Bonjour la famille, bonjour la Chine. En tout cas, je crois que Binance va Chine baby qui est un sangwa parce que tu perds vraiment quand il y a des soldats na biso, tout que des soldats. N'a eu un message presque il y a des chinois nyonso. Na tout appel manqué, il y a des Nafisa, il y a des Angelica Madeleine depuis Kin, en tout cas Vanessa Reine. Donc n'a vraiment un message na bino nyonso. En tout cas tout ça de babana de cœur na bino pour toi na sangama oyo nzambe mtapesaka nzambe mtazwi sœur na biso ou azaki wana ko assister biso na ba problème nyonso ekomela biso aza toujours na biso un rakoseka pe aseka toujours na biso. Donc je prends un dormo na ba photo mais vu que ba message nga elekaki belé et puis bat ba komaki belé musu na ndota ngate na ndofungola kana mona ba photo capture ndenga tchaki profil yanga na papa Feli faut continuer musu sa tchaki profil yanga na mwana. Donc non mona ba message mais na ndo comprendre te vraiment ba bisinga ki atiki pe bana place bani bazali to que le ba nzamba ba orphelin ya ba orpheline nzamba ba vive. Donc akanisa bana wana ata pona ngai mama na bango ande ko soutenir nga na ba commentaire na ye na ba conseil ata soki okanisa bango pona nga ata kanisa bango ata pona mosali ni maman Charlotte. Donc akanisa bango kaka pona la Chine mobimba parce que nde toloba toujours na maloba na biso liboko oyo epesaka bakata yango te. Donc la Chine naza vraiment de cœur na bino nyonso étant que mami de la Chine bomeka kolimbisa nga na vraiment désolé parce que nasali vidéo na retard parce que bino boyebi ke là naza na France te donc na ndako te na Belgique depuis vendredi soir toyaki mpona 20e anniversaire ya Olga Kabelo, il y a mariage na mobali na ye. Donc vu que Olga Kabelo to comme déjà famille, donc à tout ça qui invitation en couple on était obligé d'être là. Donc bon me kolimbi sanga na ozongela bino na moni papa ça c'est bon.